Moi, je vais dans la télé, dans la là. Ma vie, papa, il a une situation dans l'eau, pas conseillère, pas conseillère. Soki kaka na mabonde oyo biso nyonso totie de gauche à droite na ya mame bizala nga kotika biso te mais ezali volonté ya nzambe e dimanche ntango tosololi na papa alobi nalingaki ezala boye mpona boni bituma monene mpona ye amona ya kopema kasi ndenge papa paster alobaki bosala feti monene oyokisa nga soni te. Donc, papa, c'est moi qui vais en faire un livre, un livre, ça les fait. Vraiment, on dit, ça m'a été qui m'a été moqué, et vous allez faire un bon jour. Mais, dans mon livre, on a dans ma casse. Dans la zala qui n'a côté, j'ai eu 2 mois d'arrêt de travail. On a dans la rien à côté. Donc, de l'eau, il faut tout aller, là, c'est dans mon propre papa. Donc, nous avons le Seigneur. Merci, nous nous avons une histoire de bâtir. Nous avons fait vraiment, merci à vous. Je suis ici dans la bonne pour gagner temps. Pour vous être à moi. Amen.
Pour la plupart d'entre nous, Awa, vous allez valider. Nakanisi, le plus grand témoignage, Oyo Basali Biso Ezali, Oyo, révérend pasteur, l'époux de maman Oyo Alaliao. C'est le témoignage qu'il vient de nous faire à l'instant. Alobi, Tenamaye Oyo Basili Kopesa Ye, quand il y a Sololi, n'a pas passé mon temps, Tianani, Alobi n'a été vraiment ça, la cahier, et l'officier, à ça, on a fait un camo, aucun dénaillé, et ça va un camo, qui a fait sa vision, il est loté, et ça a un moment où Oyo, tout ce qui est visé. Alors, ce qui si quand on a voyé là, on a accompagné famille, vous allez au compte à la là, vous allez au là. Vous pouvez accompagner famille, c'est là où la famille a levé la question pour aider. C'est là maman et ça va au maman. Si nous avons des collègues de travail, je leur prie de venir nous passer devant pour leur témoigner. J'ai fait comme ici on peut dire, j'ai fait collège et lycée. J'ai fini à l'école humaniste. Souvent je chantais chez les cabinets, souvent avec des chansons. Je disais, toi tu es humaniste. Donc ce que je peux dire au nom de tous les collègues du travail ainsi que de tous les stagiaires, c'est vraiment qu'elle était quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde m'appelle pour me dire que une personne croit qu'elle est partie. Lorsque j'ai mis dans mon statut, ils ont commencé à m'appeler pour me dire que non, ça ne pouvait pas être normalisé. De quoi elle souffrait, de quoi, pourquoi elle est morte. Un jour même, j'ai appelé l'une de filles pour savoir, maman, elle va bien, parce que j'avais déjà des secours, je ne pouvais pas, je ne savais rien du tout. Mais c'est que je pouvais dire au nom de tout le monde, comment comme papa, je viens de dire qu'elle est bien là où elle est partie. Vraiment, le Seigneur avec elle. Amen. C'est au nom de tout le monde. Merci. Merci. Là, nous en avons fini pour le témoignage. Je prie au Fessio 10 minutes. Vraiment, ça peut durer le temps. Je prie 10 minutes. Plus 10 minutes. Tant que vous allez pour l'heure que vous allez à 10 minutes de côté, s'il vous plaît. Priez, après, dirigeant. Après, dirigeant aussi, ici. Fatih répondra pour le cahier d'un dépôt de carte de preuve. Merci.
wapi Yomemomunia mituma ya molili Ekimeno nangai ekaliye pai nayo Katalibisa nazali mwana Mubadeki ya momo inangozali wapi Yomemomunia mituma ya molili Ekimeno nangai ekaliye pai nayo Katalibisa nazali mwana
Oh
la modalité de président et de la dirigeant Saint-Denis. Juste après, Madame aura des dirigeants niveau. Merci. Na Kongo totalement na peta kama ni mosongo. Ona kozala mokuse na kino na tango. Mama Élise Kumoya azalaki moyembi kati na kora de dirigeant abandi koyemba na jeunesse na ye wana bamonani na mobali na ye babalanaki nano te bazalaki nano bafinance. Mama Élise azalaki koyemba na kora ya jili na ntango ya papa Isu ayembaki na voix ya première voix soprano pe aye na poto akontinue mosala na ye ya koyemba na soprano na mwa évolution na ye azwi voix ya alto kino na mokongo ye maso. Azalaki mama oyo na kopesa batémoignage te pamba te azalaki na biso mpe azalaki mama ya ntango nyonso azali kosala mosala na ye azalaki oyo toza komona na ndenge image na ye kaka na bafoto azali kopesa biso sourire à tout moment. Mama Élise akotisi mpe bana ye na korale. Mama Cynthia na mama Juvel tozali koévolue na bango ensemble. Na mokolo mwa lelo mama atiki biso bandeko na yo na kati ya korale dirigeant Europe o awa tozali bandeko awuti na bapays ebele na Europe awa. Donc biso banso na Île-de-France na zone Europe tosangani mpona koya motesa yo au revoir. Pas adieu pamba te biso banso tokokende te moto na mokolo moni. Cérémonie ya décoration ekosalama te pamba te ozalaki nganga nzambe nde olati elamba ya bonganga nzambe. Uniforme ya zumanisa ezali na kati epai yozali batia yango na kati mpe na foulard na yo ya dirigeant kuna pa ya kokende toyebi ete biso banso bayembi tosalaka mosala ya koyembela yaka molimo santo awa mpe bisika tokokende te tokokontinue tokumisa nzambe. Yango wana mama uniforme na yo na kati ya cercueil epai okei kontinue mosala ndenge okosala na se ata. Au revoir mama Élise Ngoya, otikali éternellement na mitema na biso na esengo ozango na kati ya korale dirigeant na mosala monene osali kati ya korale dirigeant. Kuna okei bapapa nsambo bazali kuna bakoyamba yo okosala mosala na ndenge ozango kosala awa. Au revoir mama Élise Ngoya, biso bandeko na yo kati na zone Europe toyebele mpona topesa yo babebe omage na yo omérite esilisi bongo na koma totamana mpe mosanso. Amen.
Dirigeons juste 5 minutes pour ce temps de réflexion. Dirigeants, merci.
tozonga biso nyonso na nsima nasengi na basurveillant toya na 4 coins ya cercueil les surveillants s'il vous plaît tozonga na bisika na biso nous devons avoir libéré esika oyo na 13h30 donc il ne nous reste qu'une demi-heure. Alors, maman Atali Nantela a pris le retard. Des fois, il y a Jean Fleur, donc on sent la montre à maman Oya et papa. Donc, l'ordre vient de tout le monde. Donc, on va dans la famille. Ensuite, elle a dit m'a invité, c'est le conseil qui était la parole bien sur le famille à bureau, à formation, sur les familles. On s'est dit que les filles sont bien sur, par rapport aux autres élèves. Donc la famille, les invités qui sont par parole acceptées, les invités qui vont à la vie. Après, ce sont les Bamouta. Après Bamouta, Baoyo Nyonso, ezali na bafleur na Kokolata. Bafleur Kokomuta kuna epai bandeko bafamille, nous passons devant, on s'anime tout comme ça et on finit de l'autre côté. Autour il y a certains, seuls sont admis la famille. Tout le monde a musicien, tout le monde a choriste de paix. Autour il y a cercueil. Donc, pour les livres et tout ça, tout ce pays, en même temps, je propose des points de gens ici, je suis parti à d'autres collègues, je suis parti dans le pays. Thank you.
Awa, Souka, 13h30. Donc, tu as 10 minutes. Chorale de dirigeants, tu connais la Naki. Après, tu continues à défiler. Donc, des fois, il y a Gerbe, Moussousou, les habités. Ma maman, il y a Afti de France, on a mis chorale des dirigeants. Dirigeants, vous donne 5 minutes. Arrangez-vous 5 minutes, pour l'équipe à dépôt, on ne traîne pas. Fakir à vous.
bisika na biso. Tozokende na bisika na biso. Tozonga na bisika na biso. S'il vous plaît. Ndenge tolobaki après prière finale. Bandeko yo bazali kokende mosika. S'il vous plaît, toyokana. S'il vous plaît. Ah maman, s'il vous plaît, toyokana, merci. Toyokana. Après la prière finale, tokozala na ba voiture na parking pona kopesa mwa eloko ya kolia na bandeko oyo bazali kokende mosika na etotikala awa te kama te or mosusu ezali kokota na esika oyo. Après la prière finale tokei na baparking oyo bakoservir biso bapesi et pour les autres toleki na balabala oyo ezali na nsima awa na Raymond Grosse biso bonso tokozala kuna tosengi na bandeko ya faki tokozala tout autour ya 5 heures mpona koakompanie yango ezonga epai ezali tozongisi mikro epai na bénépaster dirubet. Merci. tozokosilisa tokosilisa na kimia. Est-ce que téléphone na micro na maman tozali kosenga prière eza epai ya maman conseillère tozala kimia. Papa ni toloba na mokolo mwa lelo malobe kozanga babiso tokoyebaka mpe ndenge ya kosengela te papa limbisa biso ya solo lelo osangisi biso lesika oyo ezali ndako ya papa Makeze te na mama me toye kopesa dernier hommage na mama na biso mama Makeze Elize oyo omonaki azonga mboka na yo. Ya solo tozali kaka bavoyageur mutu na mutu akoyaka na mission na ye soki ntango yango ekoki bino moko boye bosali mosala na bino osala na biso ezalaki tozala na ye tina mokolo mwa lelo me bino bodeside autrement tokoki kosala eloko moko te liboso ya situation oyo tokokaka komesana na yango te. Nzambe nanga mwana na yo asalelaki yo banda bomwana na ye ti mokolo oyo obengaki ye ake na kombo na yo na monoko na ye. Nzambe na ngai kotala mabunga na ye te oyo asalaki na Satan naza na ebiki ete bobongiseli esika oyo Nzambe ozalaka na yo reconnaissant. Biso bato nde bato tozalaka reconnaissant te biso mpe bato tolimbisaka te me yo Nzambe olimbisaka no biso. Ya solo ndenge bakoteyaka biso mokolo na mokolo Nzambe bakosalelaka ye ntango ozala na bomoi pamba te mokolo wana mwayo osala lisusu marche en arrière ezali te. Ya mwana papa sunga papa Makiese na bana na biso la famille kimbangiste na bandeko mosusu ya quartier ya bipai na bipai oyo bayebaki ndeko na biso otosangani awa biso bonso na tina bolingo tolakisi na ndeko na biso. Ya mwana Nzambe na ngai programme esalemi ete mardi nzobekende lisika oyo touta na nkamba papa mema famille nyonso toleka kuna yo moko tambusa programme oyo bakotikala posunga bakopesa bana no makasi po likambo ya solo elongolaka biso makambo ebele bamosusu babetaka mabako elongoli kutu ndako ndima me biso tosengaka toujours opesa biso makasi zala na biso
pesa biso bobangi ya nzambe tosalelo na solo po moko kati na biso mutu moko takoloba ete ngai jamais nakotikala kokota na cercueil biso bonso ndenge toza kati na mokili mokolo ezali oyo tokozonga epai na bino tosengi papa baninga mosusu bauti bamboka bipai na bipai ozongisa moko na kimia na ndenge tobimelaki na bandako na biso to na bamboka na biso kimia tosengi na nzoto mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo son amen. Le protocole, voy a utiliser la fleur.
Ça va bien.